Zela bolo. Tolo papa, filmer nous filmer pour tolo pour la mbongo na biso. Muninga na biso pe akufi. Ebembeza na mort. Masha kwa. Saka inaninga. Na yakoloba wapi o? Ka awa. Toyibi nini? Toyibi eloko mutike. Ba pompe gaz. Ba posa mbongo nini? C'est bon. Bonjour papa. Bonjour. Tout le monde est bino awa et syndicat plutôt cantonné baza bazo déclaré et bon na bango te bino ba syndicat nini. Oui, eza bosolo baza ko réclamer mboko na bango parce que baza na arrivé à peu près il y a 10 mois au non ba futamité. Mokonzi mboka koma qui était ba ko futa bango na 6 mois du coup et puis wana 4 mois etikali ba futango malembe. Mokonzi a finance pe ayokaki akomeli mutu ya budget pour que ba ko futa bango 2 fois le mois. Donc ba futi mois en cours na arriéré moko. C'est ce qui a été fait au niveau ya budget. Budget a exécuté normalement. Mais moi, quand je suis à niveau finance, parce que mikanda na bango, il y a 4 mois. Donc, disons, 4 mois il y a un niveau finance, libéré gara moko et tikali 3 mois. Na 3 mois au etikali, budget n'est allé, il fallait que ça sous 2 mois au etikali, puis on a 5 mois. Yango toye comme on a mokonzi ya finance. Ngana zai toyo mona mokonzi ya finance asala partout le moyen ko silisa baniongo wala ndenge mokonzi ya mboka asengaki pona kofuta bango. Donc c'est un peu ça. Ouais bon on a eu boye awa na ministère de finance pour déclarer salaire na bino. Est-ce que nini boko loba na bakonzo ba Holanda bino na bandeko ba Holanda na travers? Bon, neti pona nga penza, neti mutoko ayav, mutu mo fait déjà longwa déjà na tongo penza. Tu dois jusqu'à présent de bavandi sika ayav na bureau na eti sikoyo, a côté toujours ko sala batu bakata na mona ngoti. Parce que to kendaki ko mona caméra signé à lobby ke no ba pesa biso 6 mois na biso. Mikanda toza nango, caméra signé to tambola nango et comment le roi tu ba portefeuille na biso, signature ya caméra. To komi to kemi na budget a pesa accord, budget signé atindeli finance mutuka nyoko la biso chaque fois ezaka yav to ebite yav alingaka nini pona biso tozo sala musala makasi lelo soki to komi soki ville na biso lelo komi propre ezala canal na biso donc azala ta mo motema ta soki pona bikenda za bongo asambela na ete lokwa yaza na yema motema nzambe tata motema wa satana no ya salela wana ayo kata mawa abimse sota ndam chaque année ezala décembre septembre après ça biso bon na biso te akomplikaka kaka biso foka to finga kaye to finga bango bakonzi to finga boye to se bate ya valingi nini fati papa na biso oza papa beto yambe motema mobimba papa loba le peuple d'abord toza toujours kana simano toza toujours kana maloba papa ya fatisa musana c'est bon omonike oui non toyele na tongo nyoso tu bosi boyoki liboso balobi yango toyele na tongo ti to koma na niveau ya boye 11 mois non payé c'est que tolingi musala oyo c'est que tolingi to chabo peto na mboka na biso ozoka to chabo peto biso to simba ba masuba to simba salite neti microbe e bosana nango biso yebi biso te omoni to si tozo ba vaccin nango to za nango lisute tande na zanzo to makasi na odenda na posa mbongo na ngai to na posa mbongo na ngai 12 mois 5 mois ya 12 mois déjà on a za nango sikoyo ba pesa nga mbongo na nga na besoin na nga na kotsa bana na nga na classe ba pesa nga ngo pardon osenga nini na bato ba Holanda ngai na osenga boye so totali bralima na bra Congo nano baza na mituka transport mais biso na assainissement to anelo te assainissement to liaka te assainissement to zana transport te nde to vandi boye ata mwa miati wana
o bana na bino bapanguselaka salite na bango bokoki kopesa biso yango te il faut ka boba na kobinisa biso ekoma 10 mois 11 mois siko so to déclarer bobwakeli biso ba gaz botindeli biso mituka bala polisi baya kobwenga na biso nyai to simbaka na maboko to koma kobela ba tiber ebembe yango elali na kankokolo azangi ata 100 francs kosoma aspirine boza wapi to kanisa ki change meza na mboka tozo ka ndenge moko tozo senga bafuta biso mongo na biso to sala mosala na biso po eza mosala mboka na biso o nalinga kina loba yango wana eloko tosengi na mokonzi ya mboka asunga biso na mbongo alobela oyo bakambaka mboka bakamata bapesa biso mbongo 10 mois peye ndeko na biso akufi aza na hôpital sikoyo kopesa biso mbongo mokolo nini ndeko na biso aza na moka akufaki sikoyo bazotinda biso mituka basoda balanda biso babetaka biso na bagaz papa mokonzi azomona te nzambe na likolo ayoka biso mawa ndenge boza bosali plus ou moins 11 mois boza na salaire te nini okoyebisa kodresse na bakonzi oyo il fallait batala makambo oyo esali bino eloko tosengi na bakonzi musala biso bato salaka mutu asalaka musala il faut amériter salaire na ye toza na arriéré ya 10 mois toza bétranger te toza bakongolais tout fait toza baréfugié te batraité ndenge bakotraité ministre aza na bana biso be toza na bana tozotangisa tofutela mpe bandako tozonyoka na mosala oyo tozosimba basalite banie bato maboma kosumba tozosimba biloko ya salite basala tu basilisa mbongo na biso bafuta mbongo na biso biso be totangisa bana biso be toza na posa bana na biso bakoma baministre neti bango bafuta mbongo na biso semeni mobimba soki mbongo na biso bapesi te tokobima te tokobandoya mikolo nyonso tobandoya mikolo nyonso koreklame mbongo na biso yango ande posala biso merci pasi ezo sala bana bango eloko moko te to bazofuta biso te tozonyoka tofutaka hôpital te tofutaka nini te mbongo nyonso tokenda transport biso moko eloko moko te farie ezalaka te pasi na pasi yango tozolobela mbongo bakomi kobwakela biso bagaz kotinda biso boye yango wana tozoloba tolobi likamo ya mbongo toza likamo mosusu te changement ezalaka te we ngai nalingi nabakisa boye na kati ya bato oyo nyonso bazali awa bazali babondelaka nzambe batikaka bandako na bango mpo na koya kosala musala po bible elobi ke mutu nyonso akolia na mutoki na ye mais comment ministre ya finance aza kokomplikaka bato ya assainissement chaque fois hors de ewotaki na présidence bapesa biso 6 mois ti lelo depuis directeur ya cabinet asigna Vital Kamerhe ti lelo est-ce que bato oyo nzambe ayokaka bango te kolelo biso toza kolela ere nyonso a rentrée scolaire yango oyo bato oyo bakotangisa bana na bango lolenge nini tosengi na ministre ya finance azwa décision finale puisque eza malamu te ebele bibembe mosusu ti lelo efandi na morgue mais oyo batuta bango na nzela mais mpo na nini akoki kozala na mawa ya koyoka ya bato oyo baveve barofele nde bazosala mosala oyo mpo na nini akoki koyoka yango mawa te tosengi na ye na mokonzi ya mboka atala likambo ya assainissement même gouverneur de la ville oyo aye atala bato oyo baza kosala bopeto na kati ya ville oyo alobi na yango ke kine bopeto me bato oyo bazotia bopeto bozokipe bango te en tout cas nyonso nga na nga koloba eza yango wana nasengi na bango bazwa solution mpo na kofuta mbongo na bango mpo a rentrée scolaire yango oyo